Nzamba pambola yo na loba na bino ki naza prêt ba question nyonso bozala ngai palanga tabou ezala tepo tozo solane parole de Dieu. Christ alobi vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bienvenue, bienvenue nabalani nyonso ya les amis d'Autriche. Merci nabino nyonso nande bolanda biso nande bozalaka na biso elongo. Tozali susu na rubrique na biso Génération chrétienne. Génération chrétienne, GC, ezawana pona basali tout, donc ba pasteur, ba évangéliste, ba prédicateur, basali nzambe nyonso na ba domaine nyonso ba chantre pe pona ko ya oleka pona ko partager liloba nzambe. Siko tozali awa na invité moko bo découvrir bientôt. Ba misusu ba yebi déjà. Et puis, tu as touché un thème très important, très intéressant. Différence évangile na poto pe na Afrique. Tu l'obéla qui en déjà. Ce qui bolanda ibiso première partie zalaki, c'est que tu continuer kaka. Shalom, évangéliste. Shalom maman. Okoki ko se présenter. Ngai naza évangéliste Emmanuel Makwikila, responsable de l'église Ebenezer na Gratte. D'accord, donc tout ça on a évangéliste Emmanuel Makwiki na kati ya Gratte, to sali tout pour na kolande na kati ya mboka o. Et puis na thème o to solela ki zaki différence ya évangile na poto pe na Afrique. Évangéliste aloba ki évangile dépendaka na makambe belé, société, culture, tradition etc. Aussi question mo ke zalaki ce qui différence ezaka entre ba leader na poto pe na kati ya Afrique. Siko eloko moko a mentionaki ezaki très touchant. Batu baza trop pressé. Balingi koleka na makola batu. Donc y a ba leader te et puis ministère bazwakango na kopte. Lelo tuling to continuer pe tuling to kota na kati ya mozindo na oya lobaki donc to zala wana to bo suivi biso. Merci Nandengo a accepté l'invitation à Bisso. Nous sommes vraiment très ravis. Nandengo lekina JC Génération chrétienne. Si on a lingina tuna motuna nanga alibo César. Quels sont les ministères dans la Bible? Les 5 ministères. Merci ma sœur. Ezate moko munene. Ezate matemo munene. Tous en a 5 ministères dans la Bible. Tous en a 5 ministères dans la Bible. Selon Ephésiens chapitre 4 verset 11. Mais, tu dois développer tous les 5 ministères. Et ça difficile de faire na muzindo lango. Mais, na question tuni na rolinga ke na expliqué avant muta kota na 5 ministères abandonnant ndengeni. Dans la Bible, tu as 2 sortes d'appels. Tu as 2 sortes d'appels. Tu as l'appel général au Bible lobby. Boya pa inangai na opesa bino repos Yesu tanga kutana ba disciple na ye bazo péché Pierre Jean na Jacques ayisi ba ke botika ba musala bino a péché boya na comme ça bino ba pécheur ya batu. Donc premier appel ezali appel général oto yamba Yesu lokola mokoni pe mobikisi tant ozi appel général oye na kati ya lingomba komi mwana na Nzambe na kati okoma mwana na Nzambe esala sikoke na kati wana Bible sikoye koloba na Ephésiens 4:11 il a donné les incomes. Donc na kati ya appel général Nzambe sikoyo aluka les uns a bengi ba siko na 5 ministères auto benga siko deuxième appel spécial be spécifique. D'accord, merci beaucoup pour la réponse. Siko na lingna yeba tina ya ba 5 ministères ango na kati ya etonga ezanini. Ok, tous les 5 ministères, Ephésiens chapitre 4 verset 11 et continue tina 12. Continue tina 12. Balobi, dans verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme pasteurs. Dans tous les 5 ministères, mutaleki muninga zate. Mais ali ça dépend ya fonction pe ya rôle, mutazo asime la kati ya corps de Christ. Sur le verset 12 il y a chapitre 4 à Ephésiens,
Kolobasco 3 bits, il y a 5 ministères. 3 bits. Premier bit, c'est pour le perfectionnement des saints. Deuxième bit, pour la lobby, pour la lèvre des ministères. Troisième bit, c'est au total dans Ephésiens chapitre 4. Troisième bit, va lobby. Troisième bit, va lobby. Et pour l'édification du corps du Christ. Donc, premier, c'est pour le perfectionnement des saints. Deuxième, c'est pour la lèvre des ministères. Troisième, c'est pour l'édification du corps du Christ. Objectif, tous les 3 objectifs. D'accord, merci beaucoup. Merci, évangéliste, et la réponse. Et puis, lobby les 5 ministères, pour un chiffre 5, ils ont une signification, ou bien c'est comment? Ok. Avant la paix, la Bible est un chiffre belé. Tous un chiffre belé, mais chiffre on a utilisé mingi, et un chiffre 7. Chiffre 7 est là que sa perfection, et là que sa totalité, là que sa bénédiction, là que sa repos. Pour le chiffre 5, avant la côte dans le développement chiffre 5, na linga na lobela définition ministère. Pour ndenge na lobé tous a 2 sortes d'appels, tous appels à 2 sortes de ministère dans 4 églises. Ministère est autant un mot la thèse là que ça ministérium. Tant bazolo un ministérium est là que ça service. Est là que ça service. Ce qu'on a 4 na ministère, tu as 2 sortes de ministère dans 4 églises. Tu as un ministère selon Actes des Apôtres chapitre 6. Dans une confusion et côté une église primitive entre basi ya ba paya, ba grec, na basi ya ba juif. Et ça là que sangango komati pa ba apôtre, komati pa ba apôtre. Et ça là que ba lukelango solution pour ça qui problème matériel ba no le kana 4 église primitive. Né ça là qui que ba apôtre ba zo qui résolution que to vani cette église comme ça to partager tous les 2 ministères on a zolobela a. Premier ministère pour la lobby que biso to vanda voilà Actes des Apôtres chapitre 6 au total kokene na 3 tina 4 pour la lobby que to kabula et un ministère moko ba benga ministère diaconal est concerné ba diacre yango ba institut ba tia on a 4 églises primitives ministère wala za diacre ezola qui s'appelle ka service et un ministère oyo et bengami na 4 églises corps du Christ pour un service moko matériel ba benga au ministère diaconal. So ministère autozolo bela les 5 ministères so tali Actes des Apôtres chapitre 6 verset 4 ba apôtre balobi ke to pona 7 personnes au ba otika na ministère diaconal ya ba diacre comme ça biso to rester car la ministère de la parole. To rester na prière pe na ministère de la parole. Donc 5 ministères tozolo bela awa ezali 5 ministères de la parole. Donc, tout le ministère diaconal, tout le 5 ministères de la parole. Sur la question Tuningaï, pourquoi chiffre 5? Donc, non, le baka que chiffre 5 a résumé, et ça chiffre moko, et bengame pour le ministère de la parole. D'accord. Donc, boye qui signification à chiffre 5, na katia ba 5 ministères, na katia Bible, siko. Au Bengami évangéliste, donc ça veut dire aux ministres de la prédication, soi-disant aux spécialisés dans le domaine. Siko na lingna yeba musala na yo particulièrement eza nini pe message ni no transmetaka na batu. Nzamba zaloko mo gloire à Dieu. Mutu moko te na 4 à 5 ministères za spécialiste na ministère na. Voilà photo lo bango Paul alobi nous connaissons à partie nous prophétisons à partie moto koka nyoso azate na 4 na 5 ministères ezali ministère de la parole nzamba bing les comme les autres comme apôtre prophète docteur évangéliste et pasteur pour le perfectionnement des saints en vie de ministère pour l'œuvre et d'édification du corps de Christ. Donc on a bengami qu'on a 4 na 5 ministères na bengami lokola évangéliste. Donc, spécialisation dans le ministère par la grâce de Dieu, dans la grâce de Dieu, ezali ko même évangile partout dans le monde. Côté aïe sur le kola mokonpe obixi,
mais na kati na profondeur na ministère évangélique et ça ministère moko à part cause un ministère de la parole et ça l'accompagner na simalango ba évangéliste ba mingi à part côté ya ministère de la parole na simalango ça l'accompagner na ba signe ba prodige ba miracle puis ça l'accompagner na puissance du Saint-Esprit. D'accord, merci beaucoup pour la réponse. Nandimi ke bolandi yango. Et puis nazali susu na question mosusu na Bible ba koma na kati ya Matthieu aller fêter toutes les nations des disciples siko ba évangéliste mesusu ba koma na bango neti ba pasteur ba sala ba église et puis ba tika na bango ba évangélisation libanda. Est-ce que c'est vraiment bon et pourquoi? Merci nzambo azalokumu na kati na Bible eza mwana na nzambe eza la version wana ebisi biso ya Matthieu wana elobeli ka ba évangéliste te version wana elobeli mutu nyonso abengami mwana na nzambe azala po évangéliser bato Christ baya kati bayamba yesu lokola mokonzi mpe bebikisi mais ce ministère évangélique est ce ministère moko particulier na kati ya église corps de Christ. Donc eza interdité un évangéliste to yebi ezala na Bible on peut sommer deux exemples ya ba évangéliste na Bible ba no kamba ba église na kopesa no pe na monde na biso actuel ba évangéliste oyo ba kamba ba église ba grand évangéliste na monde ba kamba ba église évangéliste à cause ala akena mboka mobo a évangéliser a gagner batou et sali ke a bâtir église a ko kamba na église wala et ça parmi les 5 ministères au cause ala évangéliste mozo sime pero la pasteur ezalaka tozongi ce qu'on a Bible tozana des évangélistes au Nouveau Testament et lobeli biso premier évangéliste ezali diacre Philippe Moutalibosa même évangile na mboka na Samarie ezaki diacre Philippe tant a même évangile kuna a bâtir église kuna Paul ndem ko confirmer ministère ya diacre Philippe alobi ke notre bien-aimé l'évangéliste Philippe donc yem ta même évangile na Samarie ba bani église na Samarie au monde qui na ministère ya diacre Philippe à part évangéliste a memaki biloko accompagner l'évangile na Samarie. Donc ministère n'est même pas signe, pas prodige, pas miracle, na puissance du Saint-Esprit. So talon a Actes des Apôtres chapitre 8 au kuta. Deuxième évangéliste na Bible à part diacre Philippe Paul a confirmé qu'il l'évangéliste Philippe to moni lisusu deuxième évangéliste Ozali moana ya Paul spirituel pour la foi passée to lobela ki likambuya. Ya ba fils spirituel na mona ki sala ki moi murmure na mboka. Ezali point moko ezali biblique dans l'Ancien Testament tina Nouveau Testament omoni musala nzambe eza musala moko comme musala eza musala moko mutu fallait kana makola mutu avant la répondre aux questions fallait kana makola mutu eza nécessaire nzamba benga mutu mais mutu fallait kana makola mutu na l'Ancien Testament Nzamba ben Moïse a qui libéré le peuple. Maintenant, si Moïse est un disciple comme Ezaki Josué. Nulle part dans la Bible, Nzambe a tikala obenga Josué serviteur de Dieu. A komi ko benga après lui Moïse. A na benga Josué serviteur de Moïse. Tant ba komi na ngomba Moïse alinga kufa, Nzamba tuni Nzamba yebisi Moïse okufa na ngomba oyo. Et sali que Moïse a dit mais ce que songa na kufi nana ozala successeur na ngai nzamba nde ko préparer déjà Josué pour na aza successeur à Moïse nzamba yebse komi tungisa mate Josué fils de nous Josué fils de nous serviteur de Moïse yemta ozala successeur na yo to mona que Josué mta ki successeur à Moïse to kei to continuer Élisa zaki azaki successeur ya Elisa azaki successeur ya Eli Bible écoute lobi ke soki Elias si musala mutano suku ana sopele mai na maboko zaka
Élysée. Na kati na ministère, Moutako comme ministre de la parole te soit aleki na makola mututé. Mais moi alele koma ke nganzame mutabengi ngai. So Paul parle ke nganzame mutabenga ngai ole kana makola mututé. Exemple, Paul akutana na Nzambe na nzela ya Damas oke boma bato. Donc spécialement kutani na Nzambe, lokola 13e apôtre pour na ba païen. Pour 12 apôtres ezaki pour na ba juif. Paul azalaki apôtre pour les païens. Tant akutani na nzela Bible lobi mwinde beti ba ikaye longwe katina ya kutana na Yesu yemo na nzela. Mais atunie tant ba osola na Yesu na nzela kuyabi mise kufa na sala nini. Alobi na yeke kota na mboko kutana mutu moko mone Ananias. Yemto oyebisa nini sengeli osala. Donc Paul sengela suka nika na kutana nzamba bani côté évangile. Non, akutani azomi na mboka akutana Ananias. Ananias abatisiye Paul azwa baptême pa Ananias. Après missionnaire fungwami Paul abandi ko kota na basinagoge côté ya ezaki très tôt. Bible lobi ali moi ki akendaki na Arabie Saoudite na Galates chapitre 1 na chapitre 2 akena Arabie Saoudite a oume l'Arabie Saoudite sima lobi na monter na Jérusalem iska ba mpaka bazali bancien natala soki évangile oyo nga na yeko nazote so kokana ya bango Bible lobi tanga komi kuna avani na bango avani na baba mikolo bampaka bavani tamula nde Actes des Apôtres chapitre 13 Bible lobi botianga part Apollos na Barnabas na musalo na pesi donc ce qu'on appelle spécial. Paul a commencé apôtre Malamota le kana makolaba. Ça na parcours moko boy. Pourquoi to le kana makolaba tout? Pour la répondre des questions pour mutuno tout n'est très capital. Pourquoi to le kana makolaba tout? Ezali pour te kolakaka na théorité. D'accord. La théorité que au van bazo l'action que baté arabo et baloba baté. Zara pour to le kana théorité. Na rovanda na makolaba to kolaka théorie na pratique. Exemple, au monake, Jean Lobi, makambo tozote ya bino. Eza to vivraki, to monaki, o nkolo na biso asalaki. Donc, makaming ba poto ba komaki, o ba monaki, ba vivraki. Ba ye kolaka teke bazolo bano 1 + 1 = 2. Ba ye kolape, okoye kolape na pratique ya eloko mobo ye koli. Yango, ko vanda na makola mutu, oye kola na théorie, okoye kolape na pratique. Pratique nde ni mutazo sala, nde mutazo mema makambu, na yango sikoyo, ezala biloko nyonso te toye kola eza na Bible. Oto ezakitaka na église. Ezala biloko mususu ba ye kola yango karabo. Exemple, kokambia programme na église. Nil pas escamo la Bible habite bakamba. Mais ba liturgie na okamba programme na église, makamba ko développer éthique ministérielle na église, kozala na éthique ministérielle, kozala na déontologie ministérielle. Baye kola on a sima ya motu. Siko na question de répondre au tuninga concernant évangéliste, un évangéliste oui à kokam église pour Philippe à kam église na Samarie, Timothée, Paul a lobi bona Timothée na ba épître ya Timothée a lobi alobi na ebo attaché na ministère na yo oyo na nzela ya bancien bampaka batiaki yo maboko fait l'œuvre d'un évangéliste. Timothée azalaki évangéliste. Timothée mutakambaki église ya Éphèse. Surtout bito kota na profondeur makambize ebele mais pour l'instant na mini kaika na développer bon donc na temps ya Bible et na deux évangélistes dans le Nouveau Testament. Notre bien-aimé Philippe, Yemtou, Paul a confirmé notre bien-aimé, l'évangéliste Philippe na Samarie, na église Éphèse mutano kambango zaki Timothée, azaki enfant spirituel ya Paul. Na temps la biso oyo, okomona que la majorité a ba grand homme de Dieu zomona lelo. Nzambe tanga benga mo bazaba évangéliste. Jimmy Swaggart, grand pasteur, grand évangéliste américain, azali na une grande église aux États-Unis as évangéliste. Tokei ba Telos Bon bazala ba évangéliste. Tokei na Congo
ils ont ba grand évangéliste dans le Congo, ba Soni Kafuta baza ba évangéliste, ba évangéliste qui zami na Kibila, azana ba plus de ba ministère partout dans le monde. Mais ti les lois tikala local évangéliste. Donc nzamba ko salo na pese kutumbote papa na ona linga mingi, nzamba ko salo grâce que au umeli loko aux évangélistes et des ministères mais aux aussi mais fonction comme pasteur de l'église. D'accord. Merci beaucoup, évangéliste. Merci. Donc, de tout au Kolanda, lobby qui est photo les kanama kola batu pour zamena biso pe atumba ma pe to sala musana biso bien. Et puis si ko temango est vraiment très vaste na lingna katote mais na lingi kutukoloba ki le 5 janvier tout un grand événement na biso na kati ya Vienne na kati Autriche yande kona biso Jurek Batezila obitsa concert na ye pe to zalawana parce que la Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel donc to zalawana to soutenir ye pe siko to sala un peu pause ya mokie pour to landa vidango merci kolo bisika yo uta ya mbonga na yeba yo ozalaka kaka yo moko nazana kubanga te ko moko te atikalaka kuna bongo na yembela lisusu nani soki yote yawe papa ale lobi bongo mosusu ngo akouta wapi moninga yaka tukumisa yawe abongi na lokumu haleluya na yembeli yo papa o yawe na kumisi yo Jésus o yawe soki nakumisi nzambe mosusu akopesa ngai bomo ya seko eloko te yango napona kokumisa yo nzambe na bomoi na pamboli yo pambolama na yo nzambe na mapamboli na sanjoli yo sanjolama na yo Jésus o yawe na netolaka yo oyo salaka ya minene mpe ya kosambo kati na bomoi ya bato yawe alleluya yawe 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 yo ndi nzambe nanga umama yesu umama osali nzambe. Merci na binotu na nege botikalari branché. Merci na nege bozo landa biso tozaka kana évangéliste na biso Emmanuel Makwikila awana katia Graz to solola sur les 5 ministères na katia Bible et puis to continuer lisusu. Siko question nanga eza suivante, est-ce que évangéliste faut zala na église moko locale ou bien koki ko se promener na église nyonso to pe kaka ko évangéliser même quand nzela. Ok, évangéliste na bilo misato tangi ko sa na église locale ko sala na ko promener na nzela ko tambola ba église nyonso ba rôle nyonso na sala. Elo na koloba évangéliste à côté ya libanda ako promener na ba église à côté ya ba païen sous quand femme en église locale. Sous quand femme en église locale. So sali que exemple qui ngana au camp église na Graz. Na bande église ça fait 11 ans mais na TAP Batulibanda na TAP na église mususu na évangéliser pe na bamboka mususu donc évangéliste azali mwana nzambe nyonso aza gagneur d'âme mwana nzambe nyonso aza gagneur d'âme à cause alaza mwana nzambe na église locale mais atea batu pe libanda pas même na kati église locale
akotoya pe ba église mususu eza interdite. D'accord, merci beaucoup pour la réponse, non, évangéliste. Siko, comment est-ce que on peut ça goût na bateau na ba païen, goût ya liloba nzambe? Na répondre on a dévolé question là. Liloba nzambe et pas ya bateau bazaba homme animal na débit ezala goûter. Liloba nzambe tika la ozala goûter, pas ya bateau. Des exemples, tant Jean-Baptiste aye azote ya ba pharisien na ba sadducéen liloba nzambe bana opesa bango goûter. Jésus petango ayaki akoti na synagogue na lik ani kote ya alobi wana suka na utu bazwaki ba bengani ba bambi mabanga. Muto sadana na semence ya azana no ba benga bon homme animal le bananzambe pesa on kana pour Satan azo prendre contrôle la vie na. Mais ce qui le banzé va dire qu'on prend des semences pas ya mutu. Azay homme animal on prend des semences pas ya mutu et comme on a goût moko boye malem. Deuxième réponse na koloba le banzambe komara semences qui toko pas ya batu ce qui est sali que mutu on a dit qu'on prend des goût ya le banzambe. Deuxièmement évangéliste était mutabongo lisa mutu meza nzambe. Biso to sala pa na biso des restes tika la nzambe. Pour ceux qui disent que biso to bongo lisa batu mitema mbele mokili mombo e bongo la mutema. C'est ça. Merci beaucoup évangéliste, vraiment boyo qui répond sango siko au toucher momo boy homme animal. Ezana bat misusu ba comprendre moi en oté. Comment est-ce que on expliquer batu na nenga facile. OK, na Bible Paul na Bible na 1 Timothée chapitre 3 Paul a lobé les 3 sortes ya batu. Abengi batu musu bazali ba homme animal, homme spirituel na homme charnel. Homme animal na gré ba obenga e pichichikos. Azane mutu me makamna salaka lokola nyama. Ba bengi pichichikos. Deuxième batu ce que zali homme charnel. Akomani mwana na nzambe ba bengi ba salakikos. Mais moko li kolomo libanda, li kolomo la kati, homme charnel. Homme spirituel, ce que zali, ba beng bon pneumatikos, aza né de nouveau, Saint-Esprit vandi kati na ye, nzambe mtatambusaka, atambusaka ye. Yende ba beng bon pneumatiko, ba beng bon homme spirituel. Donc, dans Actes des Apôtres, pour nous en mukuse, et dans 1 Timothée chapitre 3, ils en a 3 sortes yabat. Ba homme animal, ou ba bengi pichichikos, a raisonné lokola nyama. O ayebi yesu ta raison lokola nyama tozana des sortes ya ba homme charnel aza ayaka na église mais na comme moi na nzambe te lokolo molba lokolo moko na kat salkikos tozana troisième ba bengisko o akomi mwana na nzambe ba bengi bango sko ba pichichikos eza mo ezota ezolo ba Saint Esprit donc akomi né de nouveau Christ mtazo vivre kat na yo Paul alobi ce qui les nazo vivre za sunga te mais Christ mtazo vivre pas inanga. Donc tous les 3 étapes ba homo yemo Paul alekango. Paul tanga zo bema bato azo yebate ki koboma bateza mabe do azai pichichikos homme charnel et homme animal. Après akuta na Yesu sima avec comme asko homme spirituel pneumatikos yanga lobi so nazo vivre lelo eza sunga te mais Christ mtazo vivre katinanga. Amen. Merci beaucoup. Siko elaksi ki to za ba homme spirituel mais na kati monde o ya facilité. Gloire à Dieu. Pour la bana na nzambe esengi to za ba homme spirituel. Bible lobi mutu nyosa yambiye so pesameli ngolo. Abenga mwana nzambe. Ko koma mwana nzambe ezala par la grâce de Dieu. Peto kokanga na mokili par la grâce de Dieu. Ma sœur mutu mote na mokili akoloba koka. Azate. Po monde etoni sami na ba hypocrite ebele oyo bazalaka po ba juger bato ba loba bato to kokaka par la grâce de Dieu. Nzambe muta fortifier biso Bible Paul alobi naza fortifié pa ina nzambe pa Yesu na ngai. Nzambe muta fortifier biso grâce ezanini. Grâce eza elo moko o mérita kité mais ba pécheur. Donc grâce eza elo mo faveur moko non mérité mais ba pécheur. Ce que ça là que poto koma bana na nzambe, poto tambola na nzambe, poto zaka na sia grâce à nzambe. Ezala ko benga mwana na nzambe, ezala ko benga ministre de Dieu
to benga maka par la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup, évangéliste Emmanuel Makwikila tozana awa tozo tale la temango to continuer kakana les 5 ministères na katia liloba Nzambe. Siko ngana linga kozongela makambo olobaki na émission ya liboso ezalaki olobaki que mutakoki kozala ministre de Dieu te sans qu'il a défendre le ministère nae. Donc siko na linga yeba ministère ba défendre kango ndeni. Nzamba pambola yo na loba na bino kinaza prêt ba question nyonso bozala ngai palanga tabou ezala tepo tozo solane parole de Dieu. Christ a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ba dépendra ministère ndengenini. Omoni muto à la ministère. Tolo ministère de la parole. Soka telemi na bato bazana ministère bazawana. Ozana besoin de 30 minutes. 5 minutes ka oyeba ki muto à la ministère. 5 minutes ka oyeba ki ministère a muto ezanini. Oyeba. Oyeba ozana temps donc nga son avandi muto azana ministère na oyeba so ministère azana ministère nini oyeba ministère na ndenge nini oyeba donc ministère 5 ministère ba bengo ministère de la parole. Parce tant réponse aux questions tout nga nazo répondre ba défendre le ministère de muto aza pasteur fa défendre le ministère ne pastoral. D'accord. Muto azali évangéliste fa défendre le ministère évangélique. Mouto soit apôtre, il faut défendre le ministère apostolat. Mouto soit docteur, il faut défendre le ministère de doctorat. Mouto soit un prophète, il faut défendre le ministère. Il y a un prophète. Kobo sanate na Bible tozali na ba don spirituel. Tozala 5 dons ministériels au tozolo belalelo. Tozapela ba don spirituel. Ezana batu mususu Azan a droit prophétie. Azan a droit prophétie, ma commis prophète. Alors défendre les qui procure prophète à mi bambité. Moi dans Nzambe ni ces évangélistes à cause d'un droit prophétie, mais un évangéliste. Ni ce qu'on a ina loba, cause la prophète ezali cause la 4 à 5 ministères. Prophète y Ancien Testament, le Nouveau Testament est différent. Prophète, il y a 7 testaments dans le la bouche de l'Éternel. Mais prophète, il y a un Nouveau Testament, il un prophète de la parole. Tant qu'il défend le ministère de prophète, au moment où il y a un chair, même il prophétique, il prophétisé. Il y prophétique comme ma vie. Au moment où il y a un prophétique. Et ça par rapport à don spirituel. Donc, pas un pasteur, mon pasteur Zoluba, Zolaxana nous berger. Aza na po kamba bandi, mi prêtre ba brebi, boye ba ki muto aza pasteur, ko défendre ki pasteur na ba langage na. Nga exemple que na kamba église na simero lokola évangéliste et lokola pasteur mais na ministère évangélique. Au senti nga na langage na ki muto aza évangéliste. Po ba évangéliste bazara trop dire. Ba pasteur bazala wana ba bemba les bons bergers. Pasteur azala wana po mutasali mabia soigner ya pakule mafuta mais vanisa ya kana fa beta cité. A beta vema cité. Ba docteur bazali ba fungula biso mutazo défendre doctorat azam ezan la différence entre docteur na don ya enseignement. Selon Romains chapitre 12. Mutumsa aux évangélistes exemple par la grâce de Dieu Nzamba sala un peu grâce à quoi enseigner bien. Au cause à nous évangélistes, nazala un évangéliste mais enseignera bien. Au cause à nous évangélistes enseignera, pasteur enseignera. Mais muto bengami docteur. Aza muto azana deux enseignements te maza docteur de la parole. Afungula biso makambu oyo ezali caché na kati na Bible afungoli libiso. Apôtre azali mutu moko, apôtre zakarate muto yo akenda fungula ba église non. Ba église nion sauté dans la Bible Paul mta fungula mais Paul azala apôtre. Apôtre azana muto yo azo défendre ba bengi et sainte doctrine. Yango Bible lobi na mkana Ephésiens chapitre 2 verset
20 balobi boyeke toza édifié l'enseignement ba porte ba prophète Jésus-Christ pierre angulaire sikoyo muto abenga ma porte aza mutu mo avanda na maloba na Nzambe aza mutu oyo a défendre ka ba bengi 5 ministères a défendre ba bengi 5 doctrines pour eloni ezotia confusion au moins na 5 ministères pour tuninga question mo mutuya ndeni ba ke mutu aza ministre au moins mutu oyo aza parmi les 5 ministères mais elora aucun moi a défendre un ministère na été ministère des ali babé ministère de la parole tant mutu benga na 5 ministères faut dans la parole. Deuxième chose, à part cause dans la parole, faut défendre les saintes doctrines. D'accord. Faut aiba doctrine. Mais ça va tout ba benga ba ministre de Dieu, mais aibi doctrine la Bible était sainte doctrine aibi amoté. Et ça c'est une catastrophe na Bible. Et ça catastrophe na musala nzam. Et zali que on donne ce qu'on a. Et ça risque pour na bampate na nzam. Au mona, tozala décembre. Tous en décembre. Au moment que l'église mususu évangélique le 25 décembre ba fête qui ba fête nini ba fête que mukolo sabotamaki. Or ils en la Bible était. Au moment pe ba yote que le 25 décembre ils ont mukolo sabotamaki. Ils ont manque à connaissance, manque à défendre évangile. Yesu atikali ko botama le 25 té. Yesu atikali ko botama le 25 té. Yesu balobi na 6e mois ange abimeli Marie. Na 6e mois ange abimeli Marie. Surtout au 6e mois tu descends mais ça les 6 mois. Yesu abotan prématuré. En plus c'est l'autre ko sanate Israël bazape na 4 saisons. Balobi Yesu abota ki na Bethléem na ndako ya banyama. C'est que Yesu abota na période d'hiver. Yesu abota na période d'hiver pour ba na tambola Marie qui pour ça abota ba côte na ndaka banyama ba botiye. Si que tant tozo défendre tozo ya ezana biloko belé tozo mona po biso tolobi tolonga na église catholique tolonga na église traditionnelle to bandi ya église à réveil to bimisa na idée to défendre la sainte doctrine to défendre doctrine ya Christ mais mona ke biloko belé zo kota et pas la 5 ministères ezo ken profondément na sainte doctrine Yesu abotama le 25 te au mona tant ba fête yaka oh, na vli tozo fête ya Pâques. Pâques est fête mot juif. Tozo na 7 fêtes de l'Éternel, fête qui recommandée pour la juif. Bible na 1 Corinthiens 5, notre Pâques c'est Jésus-Christ Nazareth. Pour niamana oyo ba boma ki mkola Pâques dans le Nouveau Testament, et ça image préfiguration à Jésus-Christ Nazareth. Donc tozo na besoin ba fête ya ba juif te, tozo na besoin ya ba bengango tous en a besoin ya kofete fête ya Noël était Noël les biblique les a fête mon païen zamazaloko. Merci beaucoup évangéliste. Wow, Isaac vraiment tellement très intéressant. Après si ma réponse à bien évangéliste Nabiso Emmanuel, merci vraiment. Et puis les 5 ministères ne sont pas des ministères indépendants donc mutumoko akoki jamais accomplir l'œuvre de Dieu mobimba. Donc tous les 5 ministères travaillent ensemble et sont nécessaires pour l'église. Na remercie bino tout comme il peut déjà na suka na remercie bino tout na nege botikala ki branché na remerciement premièrement pa Nzambe o asali biso ngolu ya ozala awa pe ya partager na bino lilo banzambe et puis na remercie ba église mobimba na ba partenaire na biso nyonso na ba bat nyonso o balanda biso et puis évangéliste ozana moya suka ya opesa na batu. Bon laza biloko mi balé sengela na lobawana eloko liboso c'est un ministère ba bien un ministère de complémentarité. Muto akokazate nous connaissons à partie nous professons à partie. Muto pas si mara tous les 5 ministères yemwazate. Muto sima tous les 5 ministères eza Yesu. Donc les aliboye église ils ont la besoin évangéliste, ils ont besoin prophète, ils ont besoin pasteur, ils ont besoin d'autres, ils ont besoin y apôtre. Et le quoi c'est angwala mais question mon loba ina nga mutuni angote ba difficulté ni nous trouver na évangile na poto en otuni angote
na ebite sur autour toko baksa ata aussi ça difficulté zaka kana loba si na loba on a miso la fois passée l'introduction to salara wana ba difficulté to trouver un ming par rapport ya ba circonstance ya ba to benga oni ça dépend de circonstance ça ba terrain pour la tamolo amboke belé facilité à trouver na Éphèse yanga trouver na Philippiens te facilité à trouver na Corinthe yanga trouver na Rome te évangile dépendra na société na traduction na milieu bilo nyo ça dépend au monde que Paul tant a commis na Éphèse a kuti batu badora na bango ekeko badora nzamba des tant a kena Corinthien a kuti immoralité mteza makasi kuna l'évangile est dépendant pour la difficulté pour la bref na kuta vraiment la difficulté ebele au moni soko ko na mboka mo Paul pa kuta yango ignorance ya parole de Dieu makasi na olo ba pas mindele te pour évangile mutamemela biso eza ba mindele bible totanga mindele mtu ba comment nazolo ba nini ba réalité ya communauté na biso so comme na terrain mo que ignorance eza makasi combat pesa makasi mais bref nangezali que nzamba ibsenga dernièrement na cette terre na se justifier les soutenir le bal sous-souté na sa la ranzam nzamba ebindeni na osala malgré ba difficulté nzamba zo tika bisoté alors ça toujours grâce à zo monisa matang nyonso pour la lokumla d'avance que tout musala nzamba za facilité et l'équipe ilanga na passe et l'équipe sanus na passe ba difficulté za la lonka mais nzamba sunga so benga mapanzam au continue no kaka et l'aura suka na kolo banzama pambola bino pour la invitation na bino abaksa ming na les amis de l'Autriche abaksa ming na batu nyonso équipe mombaya les amis d'Autriche tozanga te kotika bino na mabondeli communiquer pour l'église on a zo kambe Ebenezer za na gratiawa tout comme la fin de l'année le 31 décembre tozana veille de prière au bana 20h na siège à l'église d'Abisso na Gratte na Isop donc na sengi na mutu nyonso oyoka aux invitations na nzela ya média azanga te eza na programme moko tout ça c'est en église eza coulisse na bana ya ndako mais na li le 30 bima pour tout le monde programme ngo eza nini to bana depuis novembre et aussi là le 30 décembre nzamba tsenga na mutema ke chaque dimanche après prédication na sela batu ba service eza na batu bele baza ko kangama nzamba za lokumbane bandaki une forme toncieuse kita chaque dimanche service yango zo ume ezoleka makasi exemple dimanche auto lekisi dimanche passé tobimaki retard ti 19h mais aussi ça 17h pour nini service tel mezaki makasi mingi ba témoignage plus de 10 personnes ba témoignaki marama mineno nzamba sela ba nkutu kataki témoignage tobi ba continuer le 31 nanzela ba service wana pe sera 3 témoignages ils sont très importants on a sengi oza mwana Ebenezer ozala mwana Ebenezer te na sengi le 31 décembre kozanga te ezala mama nzambe nzamba zo bongisela makama minene nzamba zo bongisela biso ba témoignage yango ezali que le 30 donc dimanche passé anzela ba service bana depuis novembre ezala maman moko azana problème na libumu azana problème na libumu kene pas docteur ba trouva ki azana ba biloko mona kati ya libumu ba non salika passe libumu nde salaki ke ba pesaki ba kisebela banda komela tango ye na programme wana na nzela kaka ya prière ba délivrance a senti libune bani ko ningana nzamba salaki grâce a senti na se abo mwasi na ye makile bani ko bima tanga ke pas contrôle bilo zana libume disparaître. Deuxième témoignage zaki na papa mo asali 2 ans en Autriche ba bengi sakaite na interview tango aye na église na ebise ke calamité bazo bengi sayo un mois après ba bengi sakiye na interview après aye na église nzamba tsenga parole de connaissance na prophétisa ki pona ye nzamba salaki grâce azo mukanda le 22 novembre ba pese ngunda le 22 novembre
do azam na biso tambola ete na église ba pese ngunda a témoigner ki dimanche oyo. Troisième eloko nzambe azo restaurer ba vie ba témoignage ezaki mingi dimanche plus de 10 personnes ba témoigner ezaki na maman mo azalaki wana azali na ba situation moko ça fait 10 ans ye mokamta yebaki ya nzambe atiaki nga na parole de connaissance na yebisaki ke nzambe azotalisa ngo na problème moko 10 ans passé boye pour la mwana na bobo ayaki ko confirmer témoin donc ba témoignage ezebele na sengi le 31 décembre à partir ya 20h tokutana na draya kengase no matswai esika église na biso ezali toyoka parole de Dieu tokolobela oumeli mingi na montagne oyo eza na détournement tant balimba kota na Jourdain na balimba kati ya Jourdain ba oumela mingi na montagne nzamba yebisi Moïse bo oumeli mingi na montagne mais siko bolingo kota na mboka na la Abraham Isaac Jacob donc yo pe oumeli mingi na maladie na yo mais nzamba zo kotisa yo année 2018 na kimia nyonso na guérison nyonso ba passe au monde bambola nyonso eleki 2018 au monde ngote nzambo to te nzambo to sambelaka aza munene yango to kutani le 31 décembre pour un programme makamba minene ko sala mamukolana nzamba zaloko. Amen. Merci. Wow. Gloire à Dieu. Tout le monde y bâtiment chez Bélé. Donc, le 31 décembre, on y sort à Lanatan. Ils ont Katia Grat, Boleka, na église Ebenezer, il y a pasteur, il y a évangéliste Emmanuel Makwikila. Et puis, tout comme des gens à souka, bon, qui t'aiment mango, ils ont à souka, t'es tout comme l'obelango, même petit lobby. Mais bon, il faut, donc, et là, on y a ces gens à souka, nango. Et puis, nga na bino ba bonne année, ba meilleur vœu, zama pambola bino nyonso, merci pour na ba soutien tout. Nga na équipe mobimba ya les amis d'Autriche, to pesi bino bambote belé sika bozali, na ba église nyonso, ba sala nzambe nyonso, na ba parents na nga famille Kenzo, na famille Ndungu, mama Anina, papa Dani bino nyonso. Na directeur na biso Jonathan Winer, na présentateur na biso John Angelo ici kazali bambo théâtre, na présentateur na biso mususu Berger Jacques, na Laudry Tempo, Jaria Multimaginario bino nyonso bopambo la mana new management en ensemble bambo te belé bopamba maisika bozali merci beaucoup et à la prochaine ciao.